Bonjour, 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 bon matin, bon matin, bon matin, bon déjeuner de ce matin. Bambote ebele, ebele, bisika bisubino, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner. Bambote ebele, bisika bisubino, bonjour, bonjour, vraiment bonjour. Bah, bonsoir aussi, pourquoi pas, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele na kati ya ba bota na bino bisika nyonso okozwa temps ya ko fungola émission, ya ko partager, ya ko tala, ya ko liker et puis ko s'abonner massivement bande konanga soki na no s'abonner te s'abonner fina cloche de notification pour na ozanga ka ba publication na biso te et puis au partager vraiment nzambe amona yo boboto bondeko na bande kona so ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Bino nyonso to o bolingaka nzambe na bo solo, ba shalom na bino. Et puis tolobi ba salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman. Bandeko lelo dia to komi le 2 février 2023. Mikolezo kende mbangu tozaki na janvier sili to komi na février. Donc kola muka tozo kende malembe pour na tokoma pe to bimana hiver. Alors bandeko nanga toye to solola mo muke makambo ya famille o boyebika to yaka 10 minutes 15 minutes pour na air na biso ndenge ememaka biso. Makambo tozo solola eza makambo ya famille, eza makambo ya bana na biso to boti na poto, responsabilité nini oyo topesaka bango. Ozomona tanto tokene misala déjà boye tozo lakisa bana na biso ke vie eza facilité na vie soko bimi il faut bunda, il faut travailler pour na o s'en sortir. Déjà likambwana tango zo bima na tongo zo lakisa bana na oke basalaka. Alors soki yo maman vondaka na ndaku déjà ozo pesa bana na yo molimo ya mabe, molimo ya bien te, ovandaka no ka bana so ba uti classe bakuta koka na ndaku, bakei otikalika na ndaku. Et na siècle otozanango eza soki toko te wana ezaki na siècle ya kala, tango ya kala. Mais na tango surtout na poto awa, en tout cas il faut to lakisa bana biso musala. Bawoye bango ndeni na bizali na biso tango la muki na tango ke musala, ozolo ke musala, ya moko to ke musala te. Bano basi ba mesana ba otuna mama ondeni to kucho na ndako bien ndeni olali olelo salite o tu es malade oza bien. Mais nga nazomona eloko penanga na yeli nazomona ba parents ebele comme si bozo zwa responsabilité ya bana na bino bozo pesa na libanda na poto kombo a poto Europe, Amérique, surtout mingi poto bato Amérique na yoka bango mingi te, mais poto awa oyoka kaka on eza kaka ba caractère ya bana poto, on eza éducation ya bana poto, on eza makambo ya bana poto, bango ba répondre ba parents ka bongo, bango bazala kaka impoli, bango non. Donc bozo rejeter échec na bino ba parents, bozo ndimango te. Bobandi ko pesa ngo bana, bandi ko te eza échec. Poto aza mutu te, poto eza millier to boy te. Mais soki ma poto oyo ezalaki ke bana poto donc tosangisi ya baindien ya bamusulman ya bekolo tututu bamindele bango tokokuta bango awa baza bempoli bayokaka te bakotaka makambo baparent na bango basalaka to baparent na bango bakabwana wana poto yango elinga ezala vraiment obimika na nzela bachubi yo mbeli obimi na nzela babomi yo obie toyenga mpe toya na mboko te. Soki o échoué parce que soki mwana na yo atengami Bible elobi bien eza yo parent, ezali yo parent parce que balobi parent n'héritez pas vos enfants kotinda bango basala mabe te pona na suka te baya babalukela bino bomema bango na parole de Dieu bolakisa bango amour, bolakisa bango oyo eza mabe. Soki poto oyo
et bana basala makamde basala mbele bana mikembe église ya ba musulman c'est kangama mbele bana ba musulman ba kende église te parce que eza ba religion na bango me balanda kango omona moko mukebo azola tadia kitambala ye moko alingi bongo mais biso siko bana na biso de totika bana biso laisser aller tango yo siko lelo ozo yo moko ozo loba ke poto bana ba poto bakola kaboy ozo mona te ke bano ba jeune fille na ba boti te bango bele ba obota bana bango ba loba ka bana poto bakola bongo te libanda eza libanda ndako eza ndako il faut ko éduquer mwana na yo c'est l'éducation ya malamu loba ke yo moko parent pe ozo éducation mabe yango mona tosala ba live o pona ko récupérer bato bazo éducation malamu te bazwa mwa likambo bakoma pe mwa kotambola na ndenge ya malamu yango bomona tosaka ba émission o alors ba o baza vraiment très impoli ba on dit ba se révoltaka ah bozolo bapele ki parce que amimoni na kati ya impolitesse wana amimoni na kati ya mabe wana ye mutazo révolter bomona bato bakomama kama mabe wana mais oyo ya yo kaka ata kutu ayebike na bungi aoloba tetete tika na sa nini na yoka conseil o na sa sortir na ngai na zo mwa part na nga ozomona mais soki oyo ali koyoka te aobeba lelo to olobela makambo ya Kofi azali mutu d'abord tolunga l'émission na longoli Kofi atake vedette totie Kofi mobali na kati na ndako totie mwasi na ye mama Lia mwasi na kati na ndako lokola basi nyonso to bana na ye pe lokola bana ya bato nyonso to lelo conflit ekoti na kati ya ndako tata na mama baoyokana te bana basu bana mikete bana baleki 18 ans bana baomona bana 16 ans baomona ke papa na mama baoyokana te et c'est normal mama zolela mama zolia te mama azama à l'est bana bakoko vandisa ba parents baza bato so bosona ka devant bango soki mama lobelaka bana makambo nyonso ba papa musu pe balobela bana pe makambo mama na bino ça ne va pas mama na bino boye mama na bino boye bana pe bakoloba non ngana mona moko muke ya 6 ans ya sibota mwana 6 ans le mama na papa ni bakabwani so aye pa mama na ye biso ba ake mama na ye si mama na ye non bando longwe na papa po komi yo moko komi oza pena na monyo esengo bandanga na botama na mona na ngayo kaka mawa kaka iko komi koseka enga na sepeli bozonga lisote mwana 6 ans ayesi mama na ye bazonga na lisote akebe pa papa na ye lobi papa kumbanda mama kei okomi kimia ofi oganga lisusu te ofingaka te ozano nie okomi loka otali mwa TV osololi na biso tolali okangaka te ngape na moni tira mama zonga ezate mais mwana 6 ans apesi conseil mabe te parce que bando simba te bango mibale mais amoni ba parents tango bakabwani boko ya ke côté na akomi heureux oya ke côté akomi heureuse donc ezate ke bana na ndako bakozala ba monument te bakoki pe kosolola na bino ba parents mais d'une manière ya respect que papa la maman makambo ezo simba te boluka solution bien parce que bozo pesa biso esengote tozo ke na classe toza à l'aise te moi to tanga bien zate tant musu bazo ba Didi Stone nango pa tangi bien te asali boy mais parce que akoli na environnement moko là où sa maman n'était pas heureuse siko bana bakozala bakobimisani bana bakokoma mayele ndeni bakokende classe ndenge nini parce que yo moko na mama ozolakisa bana ke oza heureuse te et puis okendaka mosala te ata kutu oza na mbongo ebele bariche ata baza na mbongo ebele basalaka business baza na mbongo ebele bakendaka babujaka mbongo ebengaka mbongo mais yo siko mama ovanda noka na ndako olelaka na yo kaka ozalaka noka mawa regarde votre papa fait ceci là. Ah, vous avez lu cette publication-là. Est-ce que boy na boy? Mais au cours ça bana le temps où yo katabano ba yo kelo mawa. Mais na classe bazo si la mayele mama. Yo yo tango nyoso tout. O laksaka bana no pasi na yo.
Yo kanti bana ba côté lo bazo kanga yo ah mama yo zo consolation mais ozo créer na bana na buzoba bana ba okoma bazoba bazo koma ba criminel bazo koma impoli bazo ozo bebisa bana na yo ozo transmettre bango mabe la kisa bana na oza femme forte na circonstance nyoso batelemaka eloko nyonso na sa mokili oyo ezalaka na solution nango libala esimbi te babengaka divorce maladi soki eleki okokufa solution nango liwa eloko to eza na solution mponi yo likokanga misika moko obebisa communauté bana wana oboti 4 tobotaka mpe moke te 4 5 6 bana wana nyonso tozobebisa bango lobi na communauté baobimisa bombe yango ozomona résultat ya badidi eza faute nete eza faute ya baparent soki baparent ne bakolisaki ye bien soki mama na ye alakisaki ye kaza femme forte didi alingai mpe te na mosu aya aloba na mama bodivorce mpo na yebiki mama nanga femme forte ye moko azwa décision na papa mama nanga ka idika itape la table atape table mwana oyo okota makambo na bino te mais bana bayaka kokota so baomona moko aza faible ozolakisa bana noko oza faible bolinga baya bakota makambo wana siko lelo mwana kofi akomi kopublie papa na ye eza lokwa akomi kofinga papa na ye ce sont des injures oyo eza ke mwana kokoma na niveau wana te jamais ata papa tikali mutu akala azolangwa masanga azotambola na basi azokende gauche akoki kofinga papa na ye te akoki kopublie papa na ye te akoki koya na mutakala papa na ye na bareseau sociaux te akolakisa yango epa bato te wana eza vie privé na bango ndenge asolaki na bango enkatimini kuna bodivorce bosala séparation mama yokelaki ye papa yokelaki ye basali séparation il fallait sukela bango ka bongo il fallait pas aya sikoyo abanda kopublie abanda koluka basite akota aloba abimisa non bandeko boconseille makambo wana te esengo na koyoka makambo baninga esengo koyoka makambo bacouple ya baninga vie ya baninga bapase ya baninga biso toza bapanzisi yango tobomba te tokoyela bino parceke bango babimisi yango mais eza esengo te babimisa yango eza na esengo te eza letomba te eza malamu te mwana wana eloko azosala eza eloko malamu te ngai nakopesa na nga conseil oyo akofinga nga fingi na ye so oza fan parce que pa na ngai fan azalaka te ofingi nga na obloke yo nayebi ya position na oza fan na obloke yo bando otala nga ka bongo sans kokoma na posa bafan te na posa bato bakopesa conseil na ntango mabe ezali alobi mabe ezali awa na ntango malamu ezali awa alobi malamu ezali awa nde bato tozala bango posa na mboka mpo mboka na biso ekeye liboso eza faute ya mwana pe te eza faute ya baparent faute ya kofi mpe ye moko te na mama na ye alia parce que soki papa aza faible yo mama foza otelema soki mama aza faible yo papa fo telema soki bino mobale boza bafaible bozwi mwana bokolisi bopesi éducation te kolengela mwana eza mabe koshwaye mwana eza mabe bandeko na nga mpo na nini balobaka eza malamu te kokolisa bana epa bakoko parce que biso na ba âge boye soki bayelinga bakoko na nga na kolengela bango kaka na sens ke mwana bato na mutu na nga na yebi ke baya bakoko me baza bana ya bato na olinga te ite bakipa mama na bango te baboyanga balobake na nyokoli bango te okolengela bango bana boye baloma oh mama yo ozalaki boye te azosala mabe ozotika omwa bana na nga baokuta mame mama mwana azosala mabe na miso na ozotike pourquoi okolisa biso boye te kolisa biso ndenge okolisa biso kolisa bango pe bongo mais ozomona kaka ozolenga mwana bato mwana nga ko comprendre bongo papa na bango donc ozomona kaka oza na ba limite yango balobaka eza bien te bana bakola epa ya bakoko mais bandeko na ngai mwana na yo moko okolisi kitoko te ozo choyer eloko nazo olengi osali boy non ozo bate ko zo bomba bombe o balasime ko balukela yo moko tala ko fininga bokoli bombe
nakatanda tala lelo ekomi ebeti mokili mabato komi kolobelango ba oyo pe balinga kopesa conseil na ndenge ya mabe bapesi na ndenge malamu bapesi. Moi je ne suis pas là pour contre ya bana baninga non. Oh nga na loba na bino yango pe na pesaka. Moi nga na saka vie ya double te. Ke na ndako na mutu mususu na yenda bino awa na pesaka bino makama mabe non. Oh na opesa bino yango pe na opesa bana na ngai. Ke e bakolisaka bana bongo te. Eza kitoko te ba parents bo swana ka devant bana. Soko sala kango il faut kata. Eza malamu te yo mamola saka toujours faiblesse c'est pas bana. Ke yo banyokolaka yo mais nanya mais ozaka na mobali wana bolamo mobali wana olobaka te bilenge mobali wana olobaka te mu place banyokolaka ovanda ponani ngai na kima kisasa parce que na kisasa bando nyokolanga na gouvernement nazalaki malamu te kolia malamu te kitoko te na kimi na ye na poto bongo siko poni yo kima libala wana te ovandika wana mais ozaka wana ozande ko bebisa bana wana oyo ozobebisa wana. Oh lelo bango pe bako bala ba obema ndenge moko o pe bango lobi kuna bako réagir na ndenge malamu te bana msusu bakoma ba sase pona ba comportement ba parents na bango abiminda ku ake ko se réviser na ake pa ba camarade ya kutela ba camarade ya mabe ami pesi kuna baby ake na prostitution ake na boy pona nini ba parents ba mema ki malamu te ba point faible na biso ko lakisa bana te ata kutu na classe bando ozwa te. Mais tant que pas bana na oko baka ngana banda ko zwa ngana classe dans ma yele faut ko za ma yele encourager bana na yo buzo bana yo kunda yango balobi te kosa bango mais eza na tino betela bango te yebisa bango ke faut courage la classe faut ko zwa classe eza facile eza ka kotanga kaka ko zwa ka tana yo ka kotanga ko pesa moi 10 minutes ko tanga omona ke obima bien bande ko bilo ko so courage mwana nao. Et au Kini to comme casse, tu reçois un résultat où il y a l'éloté. Dans ma dit que chité nanga. Mais t'as là l'élo. Il y a moto aussi dans ma parents. Ce que l'eau quoi boy comme lio, kotika moi na ta finga papa. A cause la maudite, a cause la maudite. Olinga te. Papa za na faute te. Bible ezoko tolérer te. Bana ba sala ba finga ba parents na bango. Parce que ça n'a pas péché. Tant que finga moi ko kota na liso. Ce qui m'a bien lié moi na kena li felo. Parce que Bible est toléré to finga ba parents na biso na verset mon côté. Alors bi bano ba ko ba to sa ba parents na e baza na longue vie. C'est quoi yo to ko mona mwana no aza kitoko, o sa ba définir les modes, o to sa parenté. Olinga sa na courte vie. Olinga kufa courte vie s'appelle wate. Et cause appelle Moussala nae, et cause à makam nae nyo se comme freiné, libala nae comme freiné, ba vie nae comme courte, moi na comme est malheureuse. Bande ko boke bana batata. Yango yo mama, avant botana mobali wana tala e bien. Ce quoi ça qui buanga tu ko bota te. Pona lobby ko bota ba malheureux, bana baba do regretter bana ko finga tata na bango, ba mema lisumu pona yo olanda ki mbongo. Olanda ki bisengwa mbetu Olanda ki influence encore mibali ya bendi beauté atie choko ba lèvres comme rose yo landi biloko wana boti na mutu wana mais mutu wana za immature yo kanti na bokoko na kozala bien nde bomona ba mama msu na nzela o bana bakima ye bozokela ye mawa bana mabe te ye moko akolisa bana ne mabe yango bakomi na niveau bakima ye bana mitu esalaka te bakima bakenda eza ye moko eza ba conséquences botika ya jembelaka na balabala botika bana mike babambake mabanga na nzela bakange ndoki parce que ye moko ndi abebisa ye bavie ya bana na ye soki atangisa ye bana na ye bazala bana moko baza forte ye bazalaki forte elinga ezala kitoko makasi. Voilà bandeko nanga baya kolobeza ebele mais tosuki wana bamusu baba ela danda zaomela ndini na tongo nazomela chia na monike na ye mwa munene oyo esala nga bien nazongeli chia na ngai. Voilà botika malamu tosololi pokwa kitoko tongo kitoko musala kitoko. Bye bye.